l'église na mingi concentré na ba verset biblique. Ah Bible ezali. Bible ezali. Donc na mingi concentré na ba verset biblique. Et ça premier album na ngai qui suis-je. Na lingna démontrer batu savoir na ngona yebi. Na kombo ya Nzambe ya Denis Lesi Arche de Noé. Donc nyo surtout ezo fongwama na kombo ya Nzambe. Bonjour chers internautes, je suis content de vous savoir très nombreux de suivre cette belle chaîne Concept Audio. Abonnez-vous massivement. Chers internautes, je suis chez Bobby Ronaldinho. Nous sommes le matin à Kinshasa, nous sommes dimanche. Nous sommes le matin. Bobby Ronaldinho, bonjour artiste. Ouais, bonjour, bonjour. Boni. Ouais, ça va très bien. On a côté na tongo pendant la côté au phase na nous na côté lio na zelio pe no bonga mapo ba bisinga yi Ronaldinho okende chez Denis Lesi Lelo. Ouais, non, OK, prière. Non, OK, prière. Et quel lingai? Na comme écoute nazola ta monter nazola ta rapide pour na moïda 10 heures. On a kango show bisinga ke non na raté muto na parler faux. Na côté na tia. Ah, vino na ba recherche. Ah mais oui hein. Na okende prière. Moni bisoza ba descendant ba Abraham na ba Moïse. Voilà. Soit ba descendant ba Kimbangu. Ouais. Moni emene ya tanga bana ko loba de temps en temps kaza descendant ya Abraham ya Moïse ya Kimbangu. Ezaki blague te. Ya moni ngako na dino tant que descendant. Nazolanda toujours nazana na kati ya descendance wana. Na descendant ya ba Abraham ya ba Moïse ya ba mfolosi Kimbangu. Ya moni lelo yo na yeko zwanzela wana. Lelo naza na studio nazo sala disque nanga qui suis-je na lobi non déjà conduite nanga faisala malamu naza la te disque ma première zone qui etika ba sambela ponango non na lingi déjà banzela efungwama ba pasteur ba soutenir nga la ba prière ba mère ba soutenir nga ba prière ba comprendre que non on a dit non même lelo qui suis j'ai mis bêté ça les succès ba comprendre que teza Nzambe yango na ko luka le pasteur prophète de la nation Pasteur Denis Lesi. Bobby Ronaldinho na fazete na yoki na fazete ba insomnie na biti pour na ton la côté les caca. Bobby Ronaldinho. Je ne comprends pas. Les gens disent ça pour ton information parce que yo bete na rien tongo. Il y a na butu. Bobby Ronaldinho a tiki na musique. Akini pas pasteur Denis Lesi. A tiki na musique, a tiki nous les le monde on est le ba mingi. Na tika musique, je serai pas le premier musicien au tika musique. Ba papa na biso ba débat ba grand chanteur ba tika kapé ba changer na mama moyembela nkolo, c'est pas un problème. Déjà biso yembela nkolo, omoni makambero ba ke kotika musique. Ko sambeza kotika musique vraiment franchement non. Ko sambeza kotika musique, te na mona appel de temps en temps même matin le roi de la forêt et moi qui n'est pas pasteur Walesa qui va sambeli pour même mener à yemo les grands Kisimbi. De temps en temps il partait chez l'apôtre Tambolo Koki. Vous comprenez? Donc il faut pas que soit maramondi so moni mutake sambele comme moni hein tu epse ki binote o non Bobby ngai na zonki siko batu na parce que ngai ki debesila au fait comprendre bango que non OK wana parce que album na yo bima au lieu album na yo za façon ngai na ke wana ka pour album ti ngana ke iba concentrer ngai pasteur na sina kutana kene na ndaku abondela epona ngai et puis ton pasteur abondeli pona ngai na zeli ba retomber. Ba retomber ya ba félicitations. En tout cas, au salut maramba malamu to comprendre vraiment que ça pena mwana descendant ya Kester parce que on a nzela oyo emeni bana ikolanda azakina ba portrait Tambulu Koki azakina ba abeja leo kachoko lelo nga Ronaldinho nazala na pasteur Denis Lesi nazana monsieur la beja leo kachoko nazana ba pasteur pe mususu na contacta bango mais siko tangu lelo yo n'est pas ya prophète c'est ça mususu za pasteur asambela ka mamuna raté mais siko yo prophète de la nation Denis za pasteur wa asambela ka munaka ya muni na yake pa na ye abondele pe amuna ayebisinga binzeleza pepele nga bengisa kinga lelo na za église na kati na etonga po pakolanga mafuta ne na abo na dire rapide depuis na ba peto la nga pe na ma peto botan disque ke ma bena donc les grands villageois de Malemba Nkolo Deodas Kowa wa kubikuyu yaza na Lubumbashi bango grand prêtre au Saranate bango bazela siko qui suis-je donc qui suis tant ezoya bena avec Nzondo moni même frère Fali dans le baki pasteur Denis Lesi bambele la nzondo bi dans bamba nzondo ti lelo
Bobby, on a dit non donc depuis quand là vous a consacré donc c'est ok vous a consacré depuis longtemps. On a déjà tout ça baptême là bana bon on a comme on a les frères Lick nazo baptême oui frère Lick nazo Lick donc o ba benga donc Lick ngai c'est verset la Bible sikoyo lelo esengaki moto to tambulaka to na ba mabaku to na ba bebele bele to kweyaka to telemaka siko na minzo tango to sa disque ba komba pezalaka yana ba trumu to le kana kinzo ndongo koteka oleki wana nzo keza na plan mo ba bendaka yanga moni siko fo kende pa pasteur asambelelo apakolo mafuta donné na abou na ki pakolo mafuta donc ate venanga Simon Zola Meso Simon le meilleur na Afrique du Sud bazo zela ngai na ba lolo Jojo Mavungu na France. Donc les grands prêtres d'Audace na Lushi, les grands déclarants donc Kalate na okita Lushi na okende Soudaf na okende na Angola na mboka ya les boss des boss Masamba Roki da Silva ceux qui na silisi kuna na sali clip na ekuna après na zongi kin na ke Lubumbashi na mboka d'Audace les grands villageois grands prêtres au Saranate donc au Saranate sur le c'est confirmation sur le confirmation suna uti na mboka ya Weston Chimvundu na Angola na ba roi bilamba na vide kuna ton nazonga kini Lushi Soudaf na mboka ba Pigeson Mopanga l'homme de bateau ba Dadi Campos ba Chéri Beto ba Mike Mosisi donc bango tout bazawana ba tenter ce que les king azoya nazana bango tina mois de juillet août nazala kuna ali pamboli a passé de Niles neso blague était kanina nazo kende kozwango boye makambo tout na bi oyo ezo sala manena lobi na kombo ya nzamba de Niles vous le savez de partout à ça moi trop pressé donc comprenez et ça qui a honoré nous invitation tanakaka ça fait du bien voilà donc si ka kende église mais artiste collaboration ba indengani collaboration na passé de Niles collaboration aujourd'hui ngamba mère na ba na ko sambela na Arche de Noé depuis longtemps biso za ba enfant prophète au sambela na télévision bibo tia ma elikola TV ou arundi mabiki biso tia ba ma elikola ba TV ba mère ba ministère to mela to bika mabum passe vide c'est ça ozo ki mukolo omoni na minute oyo voilà donc Samuel Tambwe en Afrique du Sud Hervé Skoda de Djobo Lolo Kapamba Michon Tambwe les lions de la tribu de Djobour Michon Tambwe grand prêtre Kalate na Kitanaka Tsamboka avec Nzondo avec bénédiction ya prophète de la nation de Niles yemta beti Nzondo na minito oh mais c'est fort hein te nazui ajumuni jour a tchekinga lobo asambeli pona ngana parler en tout cas santi pena bloqué te bloqué toujours asambeli ngana parler nzoka bat bazaka pe filmer ki ba checker na internet par après nous appel na ba apôtre oui apôtre benga ngai amoni ba Jojo Mavungu benga ngai sinon tunga de benga nga trop wana za grand frère na ngai motema pa otunga mais apôtre benga ngai aza motsani na nzambe singa bi Ronaldinho omoni apôtre Kokobar yaza na France apôtre Kokobar ana kata France abenga singa bi Ronaldinho omoni ndengo ndimi nzambe ke yende a conduire album na yo na mungongo na yo album na batu bazoyo kango na vandi boye na moni appel ya les grands villageois de Malemba Nkulu de Audace Koa Wakubikuyu Panza Est yaza na Katanga na Lubumbashi très ya osana te donc asinga bi Ronaldinho ba séance tout être la studio et sali combien de séances ne c'est na 5 séances pour album ici là abisinga bi semaine prochaine na pesa yo mbongo ya 5 séances na yo wana venir mambo studio ngabi na kombo ya nzambe ya Denilesi les grands villageois de Malemba Nkulu kanga les grands villageois de Malemba Nkulu de Audace Koa Wakubikuyu kompatala kundoliwe omoni na website yo ka emene am danob misabatu ba son éminence ngo ngape na venir na ye les grands villageois mais ba masta pe ba boka ba parce que ça prêtre na ko kangenga mokote Jojo Mavungu vungule ayebsenga bino Ronaldinho aza mutu moko bien asolaka bien to soli na téléphone de Audace en tout cas merci beaucoup na ba encouragement donc na zavana nazo sala pena boulot Bobby Ronaldinho tozo autant mingité to chité na biso alors ndema mozo kende la album to éviter na dire ka prier na kende puis na oyemba pe
Ah, Bobby, Nazongi. Nabi Boy, il y a des artistes, bon, pas été plus que les créations aussi, on va dire, mon abino. Oza, on va la chanson de Bayamanté Mokili. Parce que ça dit que, au continent, après, nous, le Bicawana. Banzem Tembaza ya Mokili. Ceux qui na matina podium wana, na matina cher, place pasteur à Théara, ba pesinga micro na yemba. Ceux na yembi par exemple. Yesu yakali susu awana mokili Yesu zonga tobeleli yo mokili mobebi Satana lingi ya memela yo mokili olifelo Tokoma kobomana koina na pe koboya na ho 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 Sikuiza na yembeli nzambe to na yembeli mutamokili Foi mente O siko na yembi sikuiza nzembe ya emenea Vous comprenez Mais sikoyo suna kesi ko na yemba Bandeke bako yembela yo Bandeke bako kumisa yo Et puis, plan la masse comme ça, on va Non, peut-être que mon aga prophète a bien yembata sambelika ponanga mais ce qui nga pena lingana na yembela parce que moni ngana kontaka qu'un jour après carrière musicale na ngana ebiki nazaka musala nzambe. Mais nazaka musala nzambe ngai. Donc un jour tu no boulot. Même oh mais non ça la mambanzi oh to sala oh na yo mona to nga ba kisité. Bon de quoi tu vas fan na oti. Non. Ba fan ba bien que Ronaldinho c'est un bon chanteur ça ka musala na ke bonzambe. Ceux qui bonganga ne toza autozate. Yo mona siko na minutes oh to sala album oh isa premier album na ngai qui suis-je. Na lingna démontrer batu savoir nango na yebi. Ce qu'on a zo banga sikoyo na bimisa suyer na ngai à fond pena na sali boulot moko pena zwinga tembele e bimé betate. Ce que ça pena batu mususu tango zo bunda pour ça album na yo e beta. Ya batu mususu ba vandi bazo tangelo kaka ba chiffre bazo fina. Sikoyo na minute oyo na kombo ya Nzambe ya Denile si Arche de Noé. Donc nyonso tout ezo fongwama na kombo ya Nzambe. Donc qui suis chez eux maman donc mon mninge album ya Eminem ça la succès na kibonzambe ndi album nanga et ça la succès et non ça la chanson anthologique des chansons qui restent donc sous bat paroka nzembu ya Zwani Mayala Zwani yelele Zwani Mayala oh Zwani Mayala mifunike baba bezali c'est arrêté mifunike belle vaizali Mifuni qui a belle va de tous les temps. Il y a un nzembo mobimba. Amour sans ville, amour sans mer. Un peu de rire, un peu de pleurs. Pour cause salanga boye mwana mama ngaye. Onga motona linga konga ye yo mifune. Motona linga konga ye wana koti mo virambo qui a belle va. Vous comprenez? Oka nzembo lokola ya Mi José Mbumbulanga la grande dame. Mi José Mbumbulanga, Mi José Oyarigo, Mi José Mbumbulanga, Mi José Oyarigo. Oyo kanzem lokola ya Junior Tunga Las Vegas. Mobile vinanga o Junior Tunga. Pavanda nanda kona bondela o Pavanda nanda kona lela kao Pa otunga kolela tena o zonga e Nzembo Junior Tunga Vous comprenez banzembo zakata disque oyo banzembo lokola tsoko kinti nzembo na yembi Ted Tendai na Mama Rachel Futa. En tout cas il watana balimbisanga vraiment ayimaka Ted Tendai trop ngapena yembi nanu ngapena te il sait pas ça mais c'est le chanteur c'est bon sikoyo on a ici mutu nanga iwa kwetu kabeya aye bangoke on a dit no pas inviter Tendai na Rachel Futa Mama Nasha avec Nzondo Mafuta de Denis Likola Nzembo na vonanga. Je dirais merci Bobby Ronaldinho. Voilà, on a presque fini hein. Ce qui peut la suite temps na ndenge na Robert tout l'église pour moi maman ngolekela kanisa la nga pona nga tante kana vidéo to kitato de kanzela moko et ça la bien to kitaka surtout soko vidéo ou dino surtout kitito ke kanzela moko moi libanga to pesa ka mbote na vena ngai Guy Masamba ya Guy Masamba ndeko ya Papi Bakidi bandeko ya les boss des boss Masamba Rokida Silva mon patron na bosanité Weston Chimvundu koyo toujours Roi Bilamba na Luanda, Gianni Kabongo na Zoya venanga Zwani Mayala, na bozanite Simon Zola Meso Simon le meilleur. Donc Roi Bilamba na Luanda
Hervé Keto, donc toujours Junior Tunga, Las Vegas. Donc, tout balinga Bobby Ronaldinho, on a pissé dans Mbote, Janice Tantunga, Mputu Banga Mouture et les Suzerlandais. Mbuta Metro Makengo, papa Nanga Mbuta Metro Makengo, Mbuta Metro Makengo, ye papa Oya Kosarate, papa ba conseil et belé. En tout cas, merci beaucoup. Nabusani Pété, maman Nanga Mi José Mbumbulanga, ye a conseil à Kanga trop de temps en temps, a conseil à Kanga Benga Anga, la Sanga Banzela, maman Mi, en tout cas, merci beaucoup pour tout. Et puis, bah, merci Mingina, papa Rigo, vous allez toujours ensemble. Nabusani Té, Jenny Luntala, Chelele, donc Jojo Mafungu Fungule, Mike Moussissi, J5 Kanou les mystérieux, Media Concepts, donc Yemoko, le pasteur, prophète de la nation, pasteur Denis Les, Arche de Noé, Nzambe, Apeso Sousa Fungula Misu, au monde, na susu nengo mona ka musika, na oye batamaki, papa ndi na zwa na église, et monana, et l'Obama, pour makamtu na kosala, makamtu est toujours kitoko, donc bambote na batutu balinganga, Swazi Musengi, Hans Pakole comme monsieur le maire, donc batutu na pesa bambote, comme na aucune église na mingi concentré na ba verset biblique. Ah, Bible ezali. Bible ezali. Donc na mingi concentré na ba verset biblique, après peut-être to kosala ta moi et le mois. Voilà, ça l'est fini mes très chers internautes. Abonnez-vous massivement dans cette très belle chaîne Concept Out. Nous allons à l'église Arche de Noé de pasteur Denis Lessi. Ah, Bobby Ronaldinho, on a habité les gars kuna. Botala TVza Radio T. Intégralité, il y a Bobby Ronaldinho chez pasteur Denis Lessi, Concept Out. Bon, mon est voilà. Bolanda et nous allons nous retrouver après événement, on n'a pas osé événement. C'est-à-dire que Bobby Ronaldinho chez pasteur Denis Lessi. On va compte éviter, mais Bolanda, Tozong après pour Sabino et soutien Makambango. Merci. Alléluia. Je bénis l'Éternel. Or, la vie éternelle, ça veut dire Bombo Inaseko. Or, la vie éternelle, ceux qui te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui qui t'y a envoyé, Jésus-Christ.
ya oyo azali sujet ya rencontre na biso tobeti maboko mpe bien aimé dans le Seigneur, rencontre na biso na kati na esika oyo eza na but moko. Ce n'est pas pour que toluka mabala libala eza biloko moko secondaire. Bandaku eza biloko moko secondaire. Aujourd'hui, si je suis l'homme de Dieu, eza un objectif moko kaka pona la vie éternelle. Amen. Soki yo yenaka mesikoyo, de fois encore bossa. Dans mon sous eloko moko zotungisa yo et pousser yo en église. Pour que vous ayez que ceux qui sont en église, nous sommes ensemble. Ceux qui ont abondé pour la solution pour personne. Et ça m'a bêté. Mais, na lingi kotali sayo, que koya na yo na kati na esika oyo, et loko esengeli ezala liboso, si a pensé na yo, que oye awa pona koluka la vie éternelle. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que nous sommes écolés. Mabala écolés. Mbongo écolés. Bavoisine écolés. Ton monde na mokili. Ba riche. Ba tone kitoko. Ba to bazana nyonso. Ba tiki mokili. Ba tiki ba. Zotelemisa frère na biso Bobby Ronaldinho. Tabazo Kusana, Betela Kasinsa Palola Maboko Makasi. Amen. Et quand on a Bayeko Yembela. baketa liboso ya kolo. Amen. Omona mona bango mikolo. Amen. Omona bango. Gloire aussi. Allô. Amen, amen. Biso nous dozara bala nzambe. Quelle que soit musique, quelle que soit boyna boye, nzela nyonso tout utapasa bamweza nzambe. Naza na studio nazo sala album nanga. Nagendaki komona papa pasteur les prophètes de la nation de l'île Sinandaku. Papa abondela ipona ngai. Et puis il papa na lobi bon. Mongo na yembaka na ba concert na roya na église opakolanga mafuta et puis na kozwa temps ya koyembela nzambe nzembo moko ata na koyemba ngo bien mingi te mais na koyemba parce que mongongo eza yende mutu apesanga ngo. Amen. Merci beaucoup. Amen. Amen. My baby,
chanter pour toi. Yaka nasambela mpona yo. Nous sommes là chez nous. Biso tozali awa toza masuwa na Noa. C'est un garçon de ma tété. Azelenge mobali ya matete. C'est un garçon. Ayebani moyembi monene. Il a chanté chez Kester, il a fait l'Olympia partout. Ayeba baki Kester, bapeta pour Il a Olympia. fait les zéniths, il a fait tout. Il a chanté avec Wera, il a composé, il a fait des choses. Ayeba na wera. Il est maintenant lui-même. Siko awa asali moko. Il travaille dans son album. Aosala album na ye. Dieu, je vais montrer à l'humanité Nzambe na nga nakisa na mokili. que toi tu élèves, Ete yo tombolaka. tu donnes du succès. Pesaka lupemba. Pour qu'ils comprennent Kweta sosola. que sans toi, Ete kozanga yo. il ne peut rien faire. Akosala eloko te. Le fétiche ne fera rien. Bungu ekosala eloko te. Mais c'est toi Dieu qui élève, Yo nde nzambe otombolaka. qui donne le succès. Opesaka lupemba. Seigneur, Kolo. j'ai fait des défis avec des musiciens. Beta mondenge na bayembi. Qu'ils voient ceux qui sont devenus. Bamona oyo bango bakoma. Il fallait chanter ici. Fali ayemba na masuwa na no. Siro de Féré. Fele pa ayemba na Parce masuwa. que sa maman prie ici. Po ete mama nasambelaka awa. Et aujourd'hui, Lelo tous ces musiciens-là qui laissent le fétiche bayembi wana nyonso batiki na bango mpungu pour faire ton travail. po basala na nzela na yo. Tous ceux qui m'ont fréquenté ont eu le succès, mais nous avons dit à la fin, Bao nyonso baya na nzela na nga bazwa lupemba kasi tobaki na suka. ils doivent reconnaître ce Dieu-là, Ese bayeba kondima nzambe wana. que Dieu est témoin. Nzambe apakola yo. Jusqu'au jour lui-même, il sait ce qu'il va faire. Ti mokolo ye moko ayebi nini akosala. Reçois, Yamba lupemba. et reçois le succès Yamba lupemba. au nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Que Dieu fasse son travail. Nzambe asala mosala na ya bomoi na yo. Lève-toi comme tu t'humilies devant lui. Lokolo mikitisi liboso na etelema. Il va faire de toi un grand homme. Akokomisa monene. Et Amen. c'est là au nom de Jésus. Mpe na kombo na Yesu Masiya. Soyez bénis. Bakolama. Tu sais, quand on te donne quelque chose à l'église, Oyebi ntango na eglise bayoki oyo bapesi yo eloko. c'est-à-dire les gens t'ont senti dans le cœur. Lelo bato bayoki yo na kati ya mitema Et na le bango. monde entier te suit Mpe mokili moko ezolanda yo. partout dans le monde. Esika nyonso na mokili balandi yo. Va avec Jésus. Kende na Yesu. Et tu vas contredire tous ceux qui font du fétiche. Mpe okotelemela okolakisa bango nyonso basala mpo ke nzambe aleki bango. Ce que tu es devenu, Oyo komi c'est grâce au Dieu. eza mpo na nzambe wana. Va avec ça. Kende nango. Tu as mon soutien. Wana lisungi na nga na nsima na yo. Na kombo na Yesu. Peka na kombo kasi na mololo. Totelemi likolo. Telemi na nsima zala. Tout le monde dit. Bato nyonso atelemi. J'ai aimé la parole de mon frère, j'ai santé, Kolongo na nzoto. mais Dieu m'a guéri. Nzambe abikisinga. J'ai passé des moments très difficiles. Nalekisi bamonga mpasi. Merci à Dr. Roger Matondo na Dr. Roger. pour tout son traitement aussi. Mpona bakisi traitement asali. Et merci aussi à Dieu pour la guérison. Matondo mpe na Nzambe mpona lobiko apesi. Je ne vais pas prêcher, mais je vais relever quelque chose. Na koteya na nga te kasi naye nalamusa eloko moko. Il m'a relevé quelque chose d'important Atelemi que peut-être les gens n'ont pas compris. oyo ntango bato mosusu basosoli te. Mon frère a dit ceci, Ndeko na nga alobi boye. que nous choisissons nos chants, mais pas les choix de Dieu. Biso toponaka bato na biso kasi toponaka mokano ya Nzambe te. C'est un élément qu'on ne peut pas laisser. Ese eloko tokotika boye te. Il faut que j'ouvre ça. Ese nafongola ngo Pour toi, mpona yo. qui toujours se rabattent sur les gens. Yo oyo okenda kosomba na esika mpe bato batie miso na bango ekotie. Non, toi, ça dit, tu veux t'abattre sur les gens. Olingi omibundisa likolo ya bato. Maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. alakamela mabe batie likia na moto. Si Denis est devenu grand aujourd'hui, soki denilesi akoma monene lelo parce que j'étais rejeté. eza mpo na bwakisamaka. Amen. Les choix des hommes tala po mponama ya bato ne réussit jamais. elongaka nango te. Amen. Aucun choix humain n'a réussi.
Il a dit une chose. Il dit, même le prophète s'est trompé. Il a regardé, il dit, la poitrine là c'est lui. Ça c'est un roi. Mais regarde au Congo, tous les gens qui sont devenus des présidents ont des problèmes d'études. Tout ce que tu as tenté n'a pas marché. Mais Dieu me dit de dire, à partir d'aujourd'hui ça va marcher. Tu as traversé 10 jamais vu. Même l'argent te fuyait. Tout ne marchait pas. Dieu me dit ce soir, les cours de fil vont changer. Tu as traversé des moments noirs que tu n'as, même quand tu étais païen, tu n'as jamais vécu. Dieu me dit, sois calme. Mets-toi à genoux. Dieu de miracle. Dieu de miracle.